Congolais nyonso azala au courant il y a progression to il y a bolamo oyo ezoyela biso na mboka. Mboka na biso tozwi indépendance en 1960 et l'autre comme en 2025 il y a les hauts et les bas. Pourquoi? Parce que les pays oyo eza ko bundisama na Occident pour bayebi que ce qui Congo est développé directement et ko développer na ba pays nyonso africain et to rezo indépendance matérielle pour émerger na industrie, to ko émerger na armée, to ko émerger et to ko na équilibre. Beaucoup de gens balobaka ke ozana papa Simon Kimbangu mais tozo souffrir, toza na baguerre, toza boy na boy. Bien sûr parce que tango biso moko tozali ko ignorer leader visionnaire oyo pesi biso nzela to lokuma komona ki point to développement. Alors comment toko atteindre toko na ba niveau likolo historique wana ezaka na côté ya histoire te ya tourisme et ya patrimoine karaté eza aussi ba valeur nde tozoloba so bozana ba valeur bokoyeba nini oyo ya ko présenter sur le plan international tala biso na mboka na biso toza na capacité ko bimisa 500 millions de tonnes ya nana ya tomate ya bleu ya farine l'eau douce toza na ngo toko pesa courant mabanga toza na ngo toko ko construire personne na pouvoir spirituel à ko comprendre sa divinité na mokili o azate ce qui n'a pas ça comme exemple parce que tu as une délégation dans la Maison Blanche. On est venu au Congo. Tu commis tous solo là, je vais dire ça aujourd'hui, papa Olibisa. Docteur Farzam Kamalabadi. Et donc, au Tindama qui la Maison Blanche. Abimisi, Bissel, Omi Balé. Il y a Bangoébi qui Mikilouan a une grande puissance. Papa, Gane Nazaboué, Batindingai, Nakokuta. Biso to yebi to talaka yo bisa ba santeliste zo talaka tala so ba image oneza to lokela uti tala ba bouchon o mi ba les zo tourner le kwa bendo oyo na otanga ba komba ba service on a été donné to zo comprendre to za sensible pour ici miliki l'Amérique et talaka sécurité na ba mo nduki makabo oyo si bi pouvoir na biso ya mokoko ya bango ya boxing aya lobi papa simba yango bokonza Amérique ba pesi sa divinité atiango na maboko biloko ne sali etikalo sala bluff bango nyonso bazalaki en chaos ezali na kati ya baba oyo loba na kati loba maliba ndeke pour ne pas que la ke musika papa tiango babeti wangu o eza biloko ya pamba nous sommes Donald Trump balaki papa yengi na côté. D'ailleurs vous avez vu ça dans François Bossé et tout ça. Pourquoi? Parce que le kola papa Simon Kimbangu abimi na mabene na biso, le kola botem na biso na famille, le kola zali ndeko na biso physiquement, le kola tomoni tozomona mo le kola blague. Mais soko komi na ba Moyen-Orient okei ba Oman ba place auto rôle kawana, maman Fallon non seulement pour na kimbanisi, mais tout qui Congolais on a une émission azala fier na patrimoine autre. Owa koyoka yango oyo papa Simon Kimbangu asalaki pour mona bilili bino boza po bozwa kotala wasaki na bunta kotala wasaki donc ça dit ezali na ba site historique ebele ekolakisa ngo na monde pour les ali opportunité et puis non seulement ça na côté aussi à rassurer toute délégation to na bango au monde to na ba yike otanga ba nationalité te ba uti na mboka ba paya et ça pour ba rassurer que histoire autolobi na doa histoire autolobi na moyen les Américains consort eza kokoka na histoire ya mboka pe atata kimba prisonniers na sima na biso je crois on va faire un bon travail et puis travail wana et aux ala non seulement scientifique et historique et puis ça biso que réellement aux anelo kwa roba sonité ya olobela papa Simon Kimbangu qui a Tanzanie so robeti Marine Fondation par Jospin au mona traité au mona balobeli papa Simon Kimbangu qui a en état que pour mon cœur d'Afrique donc Nzambe yoso ba baba baloko na biso ta oyikoki biso sikoyo domi pesa ta makamonisa boni kwa mipengo isa ta oyikoki amenta ba banke akoni bisa mokili ta wana oyo ezalike
maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo ekoyemama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Bele batana ba maman bipai biso kolandaka biso butu moi na mosala oyo to nzima ko sala ya kopanza sango ya tata molimo santo tika ete kimia yeme e comme la bino bisika biso bozuli bako ya kolanda biso na kati ya menga makimbango television moko ya banzela epai wapi tukoyaka kosala évangélisation na ko accompagner œuvre salvatrice ya tata mokonzi ya Bule Papa Simon Kimbangu kiangani patron ya 4e génération idole ya bakimbongiste pe bayindo biso topesi bino mbote pe boyei malamu okati ya basango ya menga makimbango television na mokolo moye oyo équipe mobimba ya menga makimbangu ezali na engomba mokonzi Kinshasa te kasi katisi au-delà de province na kati ya Congo profond epai wapi toye na continuité ya maye tozalaki kosala epai tokutaki na Congo central pe esika oyo tokomi na kati ya Congo profond kasi nazali ngai moko te na mwana mboka molobeli motindami ya tata molimo santo papa Jospin Lowanga wapi epai toke kopesa na mbote biso banso docteur mbote na bino mbote mama Falon Itima na balandi banso ya menga makimbangu voilà mbote na bakonzi na biso bakotambwisa ba institution ya mboka na biso et basali ya nzambe ba culturel ba passionné biso banso ba sympathisant ba croyant kimbangiste matondo mingi batatana ba maman esengeli koyeba ete na kati ya eyamba ya tata mokonzi ya Bule mois de juillet ezali moko très significatif o ekobandaka le spana pasi ya ba relégué o to célébraka le 2 juillet bankole mimoni mpasi ba bakangama baniokama na tata Kimbangu ekolandisama na bokaboli nzoto pe molimo ya molimo santo tata Diangenda Kuntima Joseph toye et n'est-ce pas bongo na même moi où ils allaient bongo le 29 juillet kasi wana tozongi na sima ya bambola kuna na 52 et pas iwapi tata Simon Kimbangu amonanaka na bankole 6 ans plus tard et koya transfiguration ya tata Diangenda
Kontima Joseph. Transfiguration, ezali nini au sens clair, ezali juste un changement d'apparence, n'est-ce pas, physique ou spirituel. Alors, Tata Simon Kimbangu yé abimeli, n'est-ce pas, ba yé kolinaye na loa na 52. Kasi aye, je parle bien, je précise, Papa Simon Kimbangu aye na transfiguration, c'est-à-dire aye na kati ya nzoto ya Papa Diangenda Kontima Joseph na Kundamansangu actuellement Lukulu et pas Iwapi ya Sopaki Makila Yatalo, comme dans la Bible Jésus n'est-ce pas, s'est transfiguré na baye kolinaye, notamment Pierre, Jean et autres. Donc voilà la raison idéale ya présence ya Menga Makimbangu na Oesika, mais plus précisément na Maïma Talipe Mboka, parce que nous savons tous et que Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbongiste, est en train de prôner la paix, c'est-à-dire que la paix règne sur toute l'étendue de la République. Docteur, nakati ya chaleur il y a 29 juillet qui marque un double événement otoko commémorer na tangoye kasi bino en tant que chef de délégation et l'ongona la grande équipe technique de Menga Makimbangu télévision na service ya Tata Mokonzi ya Boule Basango ezanene. Pourquoi n'est-ce pas na kolobelango na bengango coïncidence topé likamboena gitoko écouter libiso na Kinshasa oyo écouter libiso na Kinshasa te kasi awana kati ya Kisangani, votre raison précise. Matondo, je pense que oti ko pesa briefing moko ya malamu na balandi parce que moni communication lelo est très important parce que ezo sunga biso ya ko comprendre. Eza différent na ndenge Tata Mokonzi ya Boule apekisaki ba spéculation na réseaux sociaux, c'est-à-dire lelo yo toza na facilité à travers l'Android au sali voice na yoki au filmer au lobby buzoba et encore une fois encore merci aussi na ba konzi na biso oyo batie ba loi sur numérique ya koyeba ko sanctionner ba yo ba ya ko sala mbilinga na côté ya ba makambo miketo ekotala. Kasi communication oyo biso za ko pesa eza juste ya ko pesa moins un plus na ba vaincu to na ozo sala ma. Pourquoi? Parce que pour jeunesse ba yeba congolais nyonso azala au courant ya progression to ya bolamu oyo ezoyela biso na mboka. Mboka na biso tozwi indépendance en 1960 et l'autre comme en 2025 ya leo eleba. Pourquoi? Parce que les pays oyo eza ko bundisama na Occident pour bayebi que ce qui Congo est développé directement et ko développer na ba pays africains et to besoin indépendance matérielle to ko émerger na industrie to ko émerger na armée to ko émerger et to ko na équilibre de to moni ba chinois to moni fédération Russie to moni l'Inde et consorts. To zaki na Congo central yambo ete Tata Mokonzi ya Boule ayeba na kopesa makanisi to soutien na ye na Tata Mokonzi ekolo mpona koluka kimia nde tolobaki tomonaki soutenance sa thèse ya professeur docteur papa conseiller direct papa Bitouvé de Kiangani papa Zako lumière wana ya kolobela kimbangisme au sein ya relations internationales et blanchir République et blanchir Afrique parce que dès lors que tozaki na ba soubassement diplomatique était soubassement diplomatique on a zobela ezani lelo oyo sur le plan international pour boyoka pour ba considérer bino pour bokota na ba négociation il faut bozala na ba appui donc socle o boko s'appuyer na yango. Donc ces socles là biso tozui chance ya kozala na Papa Simon Kimbangu biso tozui chance ya kozala na batata voilà na travail monene spirituel scientifique et politique oyo ba instauraki pona émergence ya mboka na biso. Dès lors que l'un de petits-fils Papa Bitouvé de Kiangani a niati yango na relations internationales comme Papa Simon Kimbangu acteur principal et blanchir biso. Voilà pourquoi au moni efongolaki ba négociation et tout ça. Bitizanini koluka pe kimia. Beaucoup de gens balobaka ke
boza na papa Simon Kimbangu mais tozo souffrir toza na ba guerre toza boy na boy bien sûr parce que tango biso moko tozali ko ignorer leader visionnaire oyo epesi biso nzela to lokumba komona kipwanza to développement. Alors comment toko atteindre tokoma na ba niveau ya likolo to émerger mais tango oyo to sosoli yango oyo ya lingeli biso nde tango wana tokozwa développement. Voilà pourquoi techniquement par là après kouta na biso Washington et kobima na biso mboka ya Nkamba tozwa makina bino kokota na fait fond ya Congo central. Bit ezalaki nini? Bit ezali premièrement ya patrimoine ya kososolisa ya kosala ba découverte et puis ya koyeba ko planifier tous les sites historiques bit na ba site historique wana ezaka na côté ya histoire te ya tourisme te et ya patrimoine kaka te eza aussi ba valeur nde tozoloba so boza na ba valeur bokoyeba nini oyo ya ko présenter sur le plan international tala biso na mboka na biso toza na capacité ko bimisa 500 millions de tonnes ya nana ya tomate ya bleu ya farine l'eau douce toza na ngo tokopesa courant mabanga o toza na ngo toko construire. Voyez-vous ici par exemple notre environnement, nous avons des marbres, nous avons tout ça. Alors au lieu que nous recevons des marbres en Italie, en Chine, non. Tous aquí en Chine, on a signé 90 ans il y a partenariat. Les lots Mokonzambo Karosala Belfort, LK United Group et consorts. Nous étions aussi dans les USA avec les partenaires. Mais Batouana, pour baya ba travail na biso, il faut tous aller na auto bengi na matériel brut. Alors brut auto za na nguzali auto za na nguna sol na biso. Comment on doit transformer ça papa qui solo la l'accent biso na transformation avec industrie. Dès lors que l'industrie bandit, tu tiens dans le Congo central kaka pamba. Oyebi combien les employés, combien les emplois bénéfices. Toza na national numéro 1. Toza wana pour notre côté ça port na biso et ya babiloko. Mais pour na biso ce qui par exemple 50 bateaux et même ba matériel. Ba bateau na ba conteneur wana ezonga vide. Alors notre projet est que au lieu que ba bateau wana ezonga vide, ezongi na bananas, ezongi na baboye. Congo a commis premier producteur il y a pilipili ya auto bengaka ya miki. A commis premier producteur ya obisa manioc. A commis premier producteur non seulement ko bimisa mais to consommer on a no biso moko. Ya moi papa Simon le baïke. Chasse bien sûr. Toza grenier du monde, to laisse mokili mobile. Mais projet wana ya agroalimentaire kolona koboko la pourquoi bandaki na Nkamba. Alors, to commis premier producteur ya koboko la telle espèce ya mbisi boye, ezo sala na ba poisson fumé, ba poisson salé et qui pe libandolé biso kaka to kotisaka. Eza émergence moni. Parce que mboka ya oyo ba liaka malamu, mboka o basalaka agriculture ya ba gros pastoral. Mboko bazalaka na ba industrie mama to longo na ba guerre to longo na mandoki eza pays oyo comme déjà na voie de développement. Voilà pourquoi travail na biso na Congo profond. Quitter Nkamba directement Doha, oui parce que plusieurs fois bomoni biso tozalaki entre Moyen-Orient et tout ça. Ezali moyen ko luka o ba bengi collaboration diplomatique. On a diplomatie le lot toza na coopération gagnant-gagnant, bilatéral. Tozali aussi na ba coopération technologique. Tozali na ba coopération habitée, donc c'est-à-dire les universités, au Baïbike, au tout ça, na o et tout ça. Mais Moyen-Orient, si vous voulez, tozo a caractère moko un peu culturel et peu moko. Parce que bango pe baleka ki na occupation, bango pe soko ko ta la même la religion na bango islamique. Biso toza na kimbangisme. Mais sauf que l'avantage est na bango ba tikali authentique. Et loko ya bokoko na bango amour pe justice travail au bango basali ba tia on a ba intérêt na bango ya mboka na bango ba émerger. Alors to ekoya na occupation to na ba pays voisins ko tumisa mboka na biso, ça fait au moins une trentaine d'années na appui occident. Mais sur le plan diplomatique ndé na toko loba wa na ba institution internationale ba congolais tozala quitter conseil de 10. Alors comment c'est possible place oyo ba kanga kamakambo biso tozozala tina na olobela biso. Moi je vais te recommander la commission des droits de l'homme. Bien sûr candidature wana nazo kindingisa ozwa na tata Simon Kimbongo ngani sa charge spirituelle puis dans son appui ndé na kozwa comme ambassadeur itinérant.
to siéger na baoni, on a parlé, on a fait des pourparlers. Mais et si sikoyo ndingi ça na mbola batapese ba société civile avantage nango za kanini. Là je salue directement président provincial ya Chopo monsieur Mathias. Ce sont des jeunes gens au babundaki na société civile ya Chopo. Aujourd'hui Ememi Azali président ya assemblée provinciale. Donc comme on est dans l'institution. Nous sommes des jeunes. Alors, tant que le Belasco yo mboka na biso na institution animée, le col de la société civile est koyokana. Tant que vous pouvez considérer ma action ya papa Simon Kimba on parle 37 000 familles to komi ba exemple à suivre. Imaginez une communauté bakanga bango plus de 37 000 familles. Parce que le coup peut-être que au bazaba Kimba c'était ba kanisa le coup les années papa diange na kontima o na la tata na sima moko. Il a fallu apesa mbeka pona kosopa makila na ye epesa biso otobengi droit et blanchir ma bena biso epesa biso pouvoir spirituel epesa biso développement au départ spirituel parce que tout est bandana na spiritualité avant to koma na matériel avant to koma na politique c'était ni départ lelo oyo na ba institution wana. Les gens compliquent, ah voilà, tant que yo qui se soutenir sa thèse, le coup les a preuve scientifique, voilà, place au biso to koyoka. Et ça dit que pour parler fongami na Moyen-Orient, na Washington, na Russie et tout ça. Alors retomber wana, il faut ce que to mema di concret, to présenter mboka na biso te que comme pays de guerre parce que mboka na biso za na guerre. To zali une occupation moko triquée. Na égoïsme ya bato ba komona ke toza na mabela malamu to aboye boye et baya ko sala ko babengaka pillage donc par procuration guerre par procuration c'est une occupation mais ba konzi mboka tata mokonzi kolo baza ko bunda côté intérieur baza ko bunda poto luka stabilité parce que mboka oyo balobaka eza na bitumba ba investisseur babangaka koya babanga kotia ba industrie na bango mbongo na bango mais dès que tokomi na garantie tozotia papa Simon Kimbangu lokola garantie na biso kimbangisme lokola soubassement exemple à suivre na Tintani to tongi ba école to sali ba hôpital to sali makambo ndenge na ndenge premier diaspora prison to kei pa pipa ndenge lobambaki na mbanza sana et comme soubassement exemple à kolakisa na mokili voilà au bokoyi kolanda yango. Voilà pourquoi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Soi-même, on a des Congo central, pas si ville sainte d'un Kamba. Voilà pourquoi tu continues dans Congo profond. Après avoir créé ma cause, on dit ça ya maman culture pour le patrimoine. Après ndé si ko uta na biso doa na makambo malamu oyo toyoki oyo eleki tant que société civile et tant que comme ça mon papa mokonzi abule na observation ben c'est parce que papa Simon qui manque une chose spirituelle il y a l'ingipé à l'unité à Congo mobimba bon moko na politique na ba dirigeant na biso surtout na vision ko na tata mokonzi kolo nde toye ko bembuka na Congo profond et puis il faut qu'on cible ko banda quelque part cible to bandi wapi Chopo parce que Chopo ezali centre Chopo ezali na milieu Chopo soki epesi développement et puis ça non seulement kaka na ville qui Kisangani tozana ba buta tozana ba bisika biike oyo que ekomema sikoyo émergence parce que na centre ce qu'ils a développé ba industrie et tout ça apesi tango apesi akei a rayonner akangi Congo et ndenge to okende bongo na bongo. Voilà moi la question na yo sur la moi moulai parce qu'il fallait qu'on détaille côté ba landi ba yeba que vision ya tata Simon Kimbangu ezali pona ko restaurer l'homme noir na état oye à côté lui. Matondo mingi batata na ba mama to senga kabino butu moyebo accompagner akabiso tango nyonso oyo tokoyaka ko panza sango accompagnement na bino ezali epai wapi kabola sango oyo n'est-ce pas ndenge bakolobaka ba j'aime tikela biso commentaire ya malamu kimalisanga ya bacholi et consommer le kimbongisme, contenir kimbongisme, wapi pa ibazo kolobela likambo tata Kimbangu wapi pa ibazo bela avancer topé avancement ya mboka Congo et kozala malamu mingi ndi ezalaki lisungi o tokosenga kabino tango ils sont papa docteur
aussi okotaki na kati ya deuxième question na ngai oyo ezali kotalisa na biso ete na ngonga eye ndenge totalisi na baike bakolanda biso tozwami awa dans la chopo na Kisangani précisément et pas wapi tozali pe elongo tomoni bino bien habillé na tata dienge ndakuntima na mokongo na tina ya commémorer n'est-ce pas 29 juillet et ces sacrifices oyo emonanaki na kati ya miso ya mokili bien que lelo oyo et les sacrifices na oyo papa Simon qui manque ngana nazali ko sala mingi bako comprendre vision na été yangwana ezoko pesa ndingisa na baike o bakolanda biso kasi o baza toujours na kati ya contradictoire baza ko juger papa en tant que personne charnel en tant que montou et non en tant que nzambe, c'est-à-dire pour ça nzambe ezali ko kokalaté chose qui nous fait mal jusqu'à présent et sika otozwami coïncidence o salami ndengo talisi tozana kati ya Congo profond maitoye ko sala poto ke na lombango parce que ndenge tolobi toye na epai na ngambo ya l'état epai pe pona matali patrimoine ya église ba kozela biso avant de clôturer émission na biso total ça ba détail précisément maitoye ko sala awa et wapi epai to ko bandela poto ko okena biso parce que celui to lobi to kota na profondeur et aussi pour ça la conclusion par rapport à notre collègue par rapport à réseaux sociaux même si papa Jospin Azal qui vilipendé mais ça sera la dernière question et les réseaux sociaux et nabi maman fala lequel papa Jospin makambo quoi donc synthèse na molombango parce que la délégation 100% homme 100% Dieu voilà. C'est normal papa Simon Kimbonke ngani chose spirituelle ba moné mutu oui aza mutu a papa oncle tolia kanaye to sola kanaye papa dienge ndalobi oh ngana nzambe oh nzamba tumbi likaya bune awa ali ozobenzabe papa Simon mpenga vi oh ngai ngala lia na ngai kwanga eza manière ya ko s'amuser ya ko se familiariser na biso mais personne n'a bien crois-moi madame personne n'a pouvoir spirituel à quoi comprendre sa divinité na mokili azate ce qui n'a pas ça comme exemple parce que tu as une délégation à la Maison Blanche on est venu au Congo tu commis tout solo là je vais dire ça aujourd'hui papa Olimbisanga docteur Farzam Kamalabadi étant que motinda maki na Maison Blanche abimisi bisel omi balé ya bango ebi ke mikili wana za ba grande puissance papa ngane na zaboye batindi ngai na kokuta na yo biso to yebi yo to talaka yo ndisa boye ba satellite zo tala kamba tala so ba image wana za to lokela uti tala ba bouchon omi balé zo tourner le kwa bendo oyo na otanga ba komba ba service on a été mais tozo comprendre ngo toza sensible o isimbi mikili Amerika etalaka sécurité na bango manduki makambo nyonso oyo isimbi pouvoir na biso ya bokoko ya bango ya Occident kasi yo za nzambe ndeko ayaki kuna to yambaki ben misère parce que na komaki nazalaki na o isimbi tout le service na bango ezalaki y compris na secrétaire général ya OTAN na jardin to moi na maison chaba image apesinga mbuta lobi loba na papa to tinda délégation tanga ya lobi papa simba yango bokonzi Amerika yango ba pesi sa divinité atiango na maboko biloko ne sali etikalo sala blifi bango nyonso bazalaki en chaos ezaki na kati ya baba oyo loba na kati loba malibanda te pour ne pas que la ke musika papa tiango babeti wabi ayebisinga na loba na mama Sylvie a interprété na bango o eza biloko ya pamba oyo baye komona awa nde ngai nzambe yeyo mais olobi libanda alobi ke ngai kaka na lekwanga no nayebisi bango nini ngai nzambe yeyo d'ailleurs ava bazonga na kopesa bango surprise moko ya monene azwi yango azongiseli bango azolenga azwi yango abi eza mbala ya liboso wana eza symbole ya monene et après avant wana nanu toya papa bengaka papa José Masiala wazali secrétaire particulier chef spirituel basali ya tata Simon Kimbangu bakosala na ye
Monica ka préso bengi grand artiste urgence na comme rapidement wana papa osela papa c'est ça abi papa José pesa papa Loanga photo wana dévoilé ezani nazotaka domoni photo apparition ya papa Simon Kimbangu na New York amona na mindele na Maison Blanche bamoni nde place abayeke Amérique nde akotelemela likambo kaka Amérique dans sala nini akokitia likambo poto comprendre que kimbangisme y a pas le hasard yango pe papa jange na kutima akokende na même Amérique akosesi journée kuma kokende ko bongisi la biso physiquement je parle na ba papa na biso to landa ka histoire baza mieux placé à kolanda to landa mambo 5 na zu photo wana bi multipliant au nombre de bapa yananga o bayao garder yango muto amona ngote na ke na imprimer yango j'avais une mission ko sala ngo sans pourtant que tant bazo ko dupliquer yango et que na maboko bato mosusu na garder original tant to komi kamba après bisinga lobi yaka na ona toye na tongo apesi yango bango effectivement bazo reconnaître que ba yebi image wana baza na archive mobimba isa na Maison Blanche c'est ça nani akotisi biso na Maison Blanche nani asali biso to kota na pour parler ya Amérique et puis après si ordonné dans le que na lingi kimeza na est bino Amérique ndebo grand-père alobaki botombola likambo mais nani sikoyo grand-père o alobaki botombola pourquoi yende sikoyo nkoko parce que koko akangi ko botombola ozomona ki akokani na batuté na kena mon exemple pour la sa politique spirituelle et action naie sur le plan des relations internationales autour de ces exemples à soutenir sa thèse si kaboye tant baziongo tango bakomaki na bamboka na bango o bautaki Turquie bazalaki o bautaki Chine bazalaki o bautaki Russie bazalaki o bautaki Iran bazalaki nini siko eleki na Iran entre les sionistes israéliens na ba le toit de Dormouz biloko tout ça ezali 20 mais pourquoi kaka après soutenir sa thèse pourquoi kaka après visite pourquoi après mot d'ordre wana mokili ningani Ukraine contre Russie tozomonango bakor eke boende mabe la France ye wana telemaki KO ba Niger ba Mali tout est libéré et ça pas pour koko sa divinité abwaki vanaye mu pepe wana sekoi personne a quoi arrêter mo to est-ce qu'on a papa Simon Kimbangu tant que Dieu mais tout est là azana arme te azana stylote malobanaye eza mobeko malobanaye ça change les choses yamoni tout le monde a ko s'acharner na chef de l'État. Tout le monde a dit que le chef de l'État a échoué. Papa Simon Kimbangu qui a simbi mutu a échoué. Il s'agit de la République. On défend que la République. On défend que des valeurs. Parce que valeur est bungarate. Valeur est monanaka. Papa Simon Kimbangu a dit que Nalia Kanyonga Mutute. Tout le monde inauguration à musée chef de l'État qui n'a biso. Tout le monde 6 avril. Yo kanisi les loyo dans le monde entier zo vanda. Et zo tala que journée on a chômé payé. Na ordonnance présidentielle, il y a conscience africaine. Nzamba roli nyonwa mutu. Non. Nzamba landaka vision atalaka faiblesse ya mutu te. Faiblesse ya mutu, on ezali ba titre moko personnel. Na tinga tata Laurent, j'ai des défauts ndenge lobi. Je crois na au moins nindo lobi. Biso totalaka ba leçon dia batute. Si mutu alinga pesa leçon, il n'y a qu'à y en action. Biso personnellement moi nazolanda ligne à ancêtre nangai grand-père nangai Patrice Emery Lumumba c'est ici na Chopo asalaki ba action na ya vandaki to visitaki plusieurs borongo nango pe mon grand papa nangai asalaki na Maréchal Mobutu ba komi ba sali ba action et tout ça sur le plan scientifique ngapi na landi même le et puis tozali bana nkole biso na village na biso grand-père nangai ba oncle et consort ba kanga village mobimba Nambayoka. Je connais les là ba yebina lokungu. Donc villa na yeko yebango tango tokomi na kisanga ni na yeko sala libala nanga ba papa na biso bazalaki na mona bato ndenge na ndenge babi papa na walobaka koko na sala makabo minene a papa Elvis Ikombele a pesingai ba archive ya grand-père nanga tant nazo papa donc papa Bokilo ayo yebisanga ke ngala sala ki na grand-père na tala biloko atikaki ozomona donc na yeko mona ke abakoko na biso babundela ki kimbangisme eza nango hasard te et je suis fier de ça ya kolobake na landi pe lokola bana kolo engi kolobake nzambe ta ke nzambe amona ka bato na vision na ye et ces changements là
ezopesi biso siko émergence ya koloba ke mboka na biso ekomi na sécurité. Tout tozomona oyo bamakelele oyo dans quelques mois ezozala eza kodisparaître. Tokotombola mboka na biso moko tozobanda koconstruire yango banda place ebebaki ti berero oyo bakoko na biso basalaki bapapa na biso tokokojango na baacte moko ya malamu oyo tokopose kolandana na vision ya sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà lelo le 29 kamba eza kocélébrer basympathisant bakoya na bakonzi nalobaki yango naza nganga te naza pe prophète te kasi tangu nayoki oyo tata mokonzi abula lobi eplaire mutu te nga na oya koloba ndenge ya lobi nzambe batelemelaka ye te nzambe banégociaka na ye te nzambe bapesaka ye ordre te et apensa nake kosalue bravo ya tata mokonzi ekolo na batata gouverneur na gouvernement provincial et national. Et koloba ke bayebi na yebisaki yo tango bakonzi wana bakendaka nkamba bayebi ke bokonzi ya papa Simon Kimbangu ezali incomparable. Il y a deux choses différentes entre la famille et le pouvoir spirituel. Pouvoir spirituel eza kotala mokili mobima mama Falon papa Simon Kimbangu bazobenge na Iran bazobenge na Chine bazobenge na Russie yango na États-Unis tozoka Donald Trump wana azolobaka Congo ekomeli lokola drogue parce que oyo azomona tata Simon Kimbangu son conseiller tozalaka na ye à chaque fois tozo travailler physiquement na téléphone et tout ça binangai docteur Loanga je vous dis nanu na mona président des États-Unis te alobaka komba sa divinité lokola Donald Trump. Bien sûr tozali pe na mama Kamala Harris. Mais les lois na webso même na ba démocrates na ba républicains kamba na États-Unis d'Amérique eza lokola lipa na bango. Parce que tout ça la publicité te. Mais je vous dis que quand monter mon moni Donald Trump balati papa Diamine d'Akoté. D'ailleurs vous avez vu ça dans François Bossé et tout ça. Pourquoi? Parce que le kola papa Simon Kimbangu abimi na mabele na biso, le kola boten na biso na famille, le kola zali ndeko na biso physiquement, le kola tomoni tozomona ngo le kola blague. Mais ce qu'on commis na ba Moyen-Orient, au Pays, ba Oman, ba place autour le kawana, Maman Falon, non seulement pour naza Kimbangis, mais tout qui Congola ou dans des missions, azala fier na patrimoine autoana. To pesa na maboko, to longo na ba polémique, to longo na ba futilité politique. Tout le monde a couleur, il y a un parti politique. C'est ça, on a moi, nous sommes fiers que nous sommes la société civile, nous sommes fiers que sur le plan artistique, nous sommes autodidactes. Et puis, nous avons émergé en archéologie, et puis, nous avons preuve, on a scientifiquement comme bâtiment. Surtout que dans l'andi, on a voilà, ça qui est sa divinité, papa Fumambanza, papa conseiller direct, papa conseiller papa Bitouville qui a papa Zako. Baza ko tangisa ngai philosophie et historique et diplomatie spirituelle. Ça c'est un sous-bassement na tiena lipekana comme image de offense. Référence on a ngolo Hitler te, na ngolo bla Robert Power te, na ngolo bla Napoléon te, bato e baye ko la histoire asima. Mais biso tozali na oya biso tozola kisa. Voilà Maman Falon pour na sangisaka ka nyonso. Voilà le 29 célébration en Kamba, sa divinité na paix et na dignité na ye, tout Congolais comprendre, tout Congolais yebisu ko sika mona amone la Nzambe et biso na chopo les lots tozo kota pour na question na yebike to pesa moi parcours si vous voulez na pays balamoko. Ouais, et ce qu'on va faire c'est que on va aller jusqu'au fond. Imaginez que loa ngayoka kaka loa pour moi tata lobi abi yobi pourquoi netina kisanga ni lobino habité OK kalibala te makambo za kuna koko no asala makambo na leka pe kuna bo pesi ala na chambre onga na zalaki na la muka na tongo Maman Falon na moni ba angelu ba obeta musique olala na chambre o batata voilà balala ki na sa divinité eza blague te eza grâce nazali na mabondeli na beko tant na sisi na oki makele to bimi na matinale ça la beko papa j'espère beko mais monde scientifique maman soza fort spirituellement to kokate biso to tambola kamaka elongo moko na yango omona ngai na ba fête omona ngate na matsanga ba bar omona ngate na biloko to ba fiti to omona ngate ngana kenda kami ko landa bato na pasi place o bato ba yekoli mokende biso zalaka na komi kitisa nyonso mais mabondeli ezali bilei ya mondimi ezali bilei scientifique pour faire une œuvre d'art pour ça la projet pour ça l'invention soki ozali na liaison spirituelle te o komate mal bilei nangi zalaka ma yankamba
secret na ngai ezali toto akamba tala na parcours na ngai artistique bakomi même yango naokaka sonité ya kolobela papa Simon Kimbangu kianga mika nzambe soko beti Marine Fondation ba Jospin omona triqué omona balobeli papa Simon Kimbangu kianga netake poumon cœur d'Afrique donc nzambe siège monene eza na Japon ya centre de recherche d'art Kimbangu. Art Kimbangu c'est pas art loanga non, c'est art Kimbangu. Donc ba art ya Kimbangu, pensée ya Kimbangu, scientifique ya ye, biso toza kaka se kolamba. Donc lo koyoka yango o papa Simon Kimbangu asalaki ko mona bilili bino boza po bozwa kotala wasaki na bunta kotala wasaki donc ça dit ezali na ba site historique ebele ekolakisa yango na monde pour les opportunités. Et puis, non seulement ça, na côté aussi à rassurer toutes les délégations qui sont bango monde qui na ba yike autotanga ba nationalité te ba uti na mboka ba paya. Et ça pour rassurer que histoire autolobi na doa, histoire autolobi na Moyen-Orient, les Américains comme ça, eza kokoka na histoire ya mboka pe atata Kimbangu. Prisonniers na sima na biso, je crois qu'on va faire un bon travail. Et puis travail wana et aux non seulement scientifique et historique. Et puis ça dit que réellement nous avons des combattre et na ba patrimoine na mais aussi na ba konzi ya mboka province na ko ya babiso ya opesa biso encore un espace et puis opportunité on a kozwa dans sa divinité voilà des doigts à Chopo. Merci beaucoup, docteur. Merci pour ces briefings autour de ça là avant que tu vaquer la multiples tâches aux alliés causer la biso parce que journée est allée tellement les journées au fait elles sont tellement longues et saturées et chargées aussi pour na mosala yanga tamoli mosonto na tikibino n'est-ce pas na bolandi malamu donc à chaque temps avant un moment falona tinda lien mais tous en habitude pendant ces jours oyo okotoye banini ekotini esali ezali ko sunga yo moto oyo tika mboka utakala okota en contact na ancêtre na yo à distance okota en contact na nature parce que nous allons vous présenter la forêt, la grande forêt immense et malheureusement drone à un moment falon les problème donc on ne s'est pas volé très haut donc beaucoup s'est contacté derrière papa Enoch Maquette qui assure à la prise de vie et montage pardon réalisation le fervent soldat et papa Simon Kimbangu Nzamba pesa makasa pesa misala pour libumanzale kozara matoité courage à toi mon frère donc wana tozali kokende na kati ya Congo profond pour kotambola papa docteur te remercier pe bino makasi na la grande délégation au memi et puis la sensibilisation par rapport ya portrait na yo na kati ya l'état nzambe pour na moto au hasard te balobi aimons nous vivants to lobela rabolamu ya batutango bazana bon moyi et nous avons vu l'implication du gouvernement par rapport à sécurité na biso par rapport à déplacement à Bisso, où ça n'engage même pas l'église, parce qu'on n'a pas été logé à l'église, comme on peut le dire. Peut-être au fin fond, nous sommes à l'État, nous avons travaillé à l'État, quand bien même que l'église est apolitique. Donc, papa, le but tout à l'État, nous faisons profil bas. Et tous aussi merci à notre conduit boulé parce que tiki bisoté au travers mon salinaye aza kozwa n'est-ce pas ba nouvelle na biso koye ba mayote ko sala ndeto sengi na bino bolandi malamu ba fleur ba commentaire ko panza sango ya malamu sango ya mabete et ko zala ka important docteur en conclusion pour que na biso to komina suka ya ko baksa ezali to zala na bolingo et permettra biso to pesa na ba remarque to se soutenir to pesa na ba correction to limbisa naka to zalaka na soutien l'unité wana nde bakoko na biso ba ata to kangama nde bakangama ka 37 000 familles 150 000 martyrs ouais. Sans couleur sans différence à langue sans écolo sans ngaboye mais derrière sa divinité papa Simon Kimbangu kangani to tche liboso yeso aza liboso kolonga wana ezana bolingo siko pourquoi to sa mibeko ezo pesa biso sentir omoni so na longoli sentir oyebi pourquoi na prison balongola bala mibale sentir balongola au pouvoir pour sentir okomi diembika okomi sala maburo belé pesa pouvoir so balongo obimi na prison bazongi so sentir wana eza mibeko na mboka na biso ezo permettre que mokonza mboka na ba gouverneur na ba ministre na batamusa mboka na biso malamu biso pe bayi kongomani toto sa yango mindele bato tout ozoya yo kan soki lelo nga na sali
manquement de respect na mokonza mboka na biso mondele onga na ya kotosa ino na gouverneur et consort mais soki respect wana nga moko nazo banda yango yepa osala nini a kotosa soki na bwaki poubelle te na bateli mboka na kombi na bongisi sikanga na zana okanisi étranger ya obebisa soki na futi congolais malamu o na osala na ye chauffeur nanga jardinier nde nazalaka na bapapier Elias wana consort bapapa vétérinaire na ngai nde na obokola banyama na ngai consort bato bazala na bilanga na lonaka na bango parce que nga za agriculteur na bokolaka bambisi et consort moi so naza na bapaysan na nga wana tandi nazalaka à l'aise totimbola na bango et tout ça bazolakisa ngai basalaka boy on blague mais suffit que bazwi le meilleur na bango bango mpe bakolesa na bandako na bango en profitant cela toomona bagene na biso papa qui a asu bazoya na baafrique koya na baprojet na baplateau de bateke kolo na kobokola eza malamu tu vois c'est une vision globale pona nini tozotosa mibeko parce que na mibeko wana ezo permettre même ekimbangisme ntango ozoyisa moto papa simo imbango aza nzambe mais aza nzambe na ndenge nini bazotala yo moko conduite na yo ndenge ozosala moto azosala boye baza kokopie yo mais so ozomela makaya ozokotinda bato na batrouble ozosala baintoxication ozosala boye na boye okimbangisi ya ndenge nini malgré tomikoki te mais tozolanda ye aveuglement ndenge alobi sa ndenge Junior Mwanza elombe alobi faut bengaka sa divinité papa Simon Kimbwakanga parce que azali chef spirituel azali minancé aza tata kiangani sa divinité papa Simon Kimbwakanga mibeko so misala ngola ksanini menga makimbango Arkimbango LK United Group bakisi wa yo na otanga ba entrepreneur na biso je suis pas le seul église qui m'a mis surtout na communauté basé belé au bosala apport wana sikoyo ndezo mema pe esala c'est des choses qui trois monde engagé 2 ou 3 consort na ba initiative on se peut-être moko zabule na place où les problèmes na place où ya ko senga na place où ya ko tia lokola charge lelo soki batata babokoli biso tokoli mwana nyonso ezaka esengo abimaki pe ayeli baparent biso pe komi ntango tosala mpo na nkamba topesa pe totombola yango pe ndenge moko na Congo yao babengi yango misala nasepelaka papa ambassadeur Miguel un grand intellectuel africain congolais akomi livre na ye ya diplomatie bobosomba botala alobi nsala kisalo sala euti na kosala mosala ebimisi salaire donc même pour bika au futama ozwa biya avion ndenge toyebo olala awa na Congo Palace c'est un très bel endroit et consort il faut futa mosolo mbongo ne ko uta na kosala na kisialo alors quand ozo sala okoyeba suyer na yo valeur ya mosala wana tango pozo sala na libundu ozo sala tata molimo sato pas que oza la tête ndenge tolandi le 25 ndeko na biso alobi c'est choquant ya komona ke au son bah il y a des bambous bato mosusu ole que ba yoko tata zoloba ba osel pe kamba de na bango mais biso yo tokolanda mosala ya solo parce que pas si mabe ezali malamu pe ezalaka ezopesa biso tolanda mosala tout ça dit les sialo kanzambe mokele ka papa justement j'ai pas compris na zapenza connecté na réseaux sociaux de quel le 25 juillet tata moko abimi azui micro abi babandaki kotinda nga na Brazzaville tozalaki lisanga pour déstabiliser papa conseiller direct papa Bitovi Bikenga papa Zako mais lelo on a oti ko beta oyo papa général asali moi naza ko koma livre apekisa kinga na habité papa vous êtes scientifique on est sur ya biso papa la biso anda côté on s'exposer yo moko nga na ke na Amérique na moni koma ba osenga nga ba photo ya papa conseiller direct alinga raté papa limbisanga vraiment vous êtes un scientifique professeur docteur na moni koma ba docteur Fazam na moni koma premier ministre chinois asengi biso na mama Sivabi tambo ya tour ami balé amenez-nous le photo à sa divinité et à papa professeur a signé les couleurs à photo wana a tia caché tant toujours aux onga toke na Chine au monde toke aux États-Unis au monde au filmer parce que biso to ça ba maté on n'arrive pas à tout filmer papa maman siko bato wana o bazana kamba tant bazo yoka makamona pour ba déstabiliser pouvoir tata Simon qui c'est long bango ba créer sikoyo lokola ba kamba te ba créer lokola intoxication alors ba bimisi ba jeune sou ba ko finga na kamba misu na Brazzaville misu na Angola misu sou pour na ko déstabiliser ba collaborateur to ba papa conseiller direct et en l'occurrence papa docteur papa Bitovu Bikenga papa Zako nzoka diaboliser une personne oh les personne morale pour baba patrimoine et j'en profite à dire
papa conseiller direct différence na bango na biso bango baza na ba passeport diplomatique baza ba personne d'état ndo moni bango wana baza na ba humilité au même onga naza na ngo peut-être ya ngai za mokio ya bango eleki parce que l'état azota la fruit du travail au baza na ngo mais ta la simplicité ta la papa mbenza ninga zalaka akoleko awa azosala kongo yo oyeba ko tout au moni te ka tia mbina sepso au moni te ka kalingi suki il est comme ça avec tout le monde azoliana bango au mona papa loanga yaka zo ba dra oyo boke te ngamo naza ko ya ngai papa fo mama olimbisa papa mbenza ye ko vérifier place ba pa ya bakolala azotanda mbeto s'il vous plaît azolakisa boete et puis c'est quelqu'un alingi bois alingi propriété basani azotala azo na okoloba boye ba mama Christine ba yebi tango papa baliaka biso biloko ani tika la bato toli c'est une grâce azolande basani combien des assiettes ça bobakisa bota papa kingandi yaka na babo et tout ça tous les initiatives ni non Dieu pio di on uti wapi ngamu na vandi na ambition comment papa bako zala na énergie ya boy imaginez un ba olande la même piodi et il y a pour na bapa ya balia l'hospitalité papa mbenza alongwe na centenaire un petit parenthèse azo couler béton to longwe na ye akiko tala type place bapa ya ambassadeur ya l'Union africaine ya européen falala azo tala azo vérifier mais peut-être ngano toza on le que to sala ngo tozo mona ngo loko la totangi na ba titre et on se pense moi j'aime pas ces titres ceux qui toye na ba titre maman o tozu na monde scientifique na ba expo universel na ba boye na boye eza atina te ba biloko wana ezali juste ba poso koko vrai titre o eleki ezali kozala na amour na bolingo entre moninga na yo et puis vrai titre eleki ozala mon demi point barre parce que si les places scientifiques on prouve voilà. Koya na papa conseiller direct tala bato ba okota kamba tala sécurité yo ba pesa ota 3 personnes à pamba kaka 3 o batela bango balala bien babela te bazo problème te soko okoka tala immense wana non to kumisa bango to exacter travail na bango deux que baza vivant c'est pour cela makambo tuninga parenthèse wana tata na bi papa so ina minatanga bakombo misusu bango bazo talanga a na komi yango na papier na peso bon nga écoute inga na doanga na zola na bi wow c'est que ki mona meso bizaleli ya bana na nzambe biko mona na polele moko na misala na ye oya kosalaka yo salaka musala nini na kuku otongaka bato obomaka bato obudaka papa osalaka ba montage olingaka ba saline obimisa bango faillite ba futo mbongo ba salo je sachez que bizali ya bana na bato ozali kolobela eko échapper à personne hein? Bien sûr ya on azolo baboye et ba défaut otozana yango chaque mutazana ba défaut mais elo nini esimba défaut maman Falon to papa Laurent défaut nanga papa Laurent par exemple nazana défaut na milama mingi mais pona dilwe mai mingi wana na bibe na sela nzambe musala o parce que en faisant travail il y a papa azotindo aveuglément papa simo koki jamais ko pese leçon est-ce que tu comprends pas o biso to linto yo kana na grand frère o biso to zo moni no ko non chien spirituel ba pesa kai ordre te na sepela ki mokolo mo boy papa mokonza mboka papa Félix Tshisekedi Tshilombo Zozo solo là, à Bettinga le coffre, à Bipapa, petit à comprendre raté, petit. Sa divinité, on va vous enseigner. T'as là, papa mon konzeko le gara ya nation, hein? Alors dit que oh ça, sa divinité. Oui, parce que la présidente de la République combien de secrets à monde yo yeba. Yo lo baka kanga inga, ba tu na place on a total la so ki o sala ndeni. Arrêtez ko juger bato. Ngalo bango mo konzamboka ba jijaka ye na fait un mandat na ye. Moi, je suis ni dans parti politique. Je vis ma vie. Et tant qu'entrepreneur, je n'ai aucun moyen où il y a aucun Hollandais là 100 fois il y a gouvernement congolais. Non. Je fais mon travail. Mais je suis un homme d'État. Après, on a repéré ça dans Mboka, je vis ici dans Vandaka, on a moi aussi dans Banana. Je dois défendre cette république parce que grand-père Nangaï et au Kitasombo a sopa makila na pour Mboka. Donc, c'est-à-dire, il faut tout bomber là. Soit ce qu'on konzambo quand je dis que papa Kengo a dit biso lobby biso auto yo ke pa ba papa gagner da petit biso to koli bo préparer à venir à lobby sans kamba y a pas de liaison papa Sassou toki ko sala mabongisi bele auto aka na da Congo ngambo na ba prof kamande comme ça naza médaillé aussi kuna ava ba pesa biso médaille à travail na lobby petit
biso totindaka bino liboso mpo toza na nsima. Nous sommes des politiciens tokoli loanga papa aza na charisme hein? Papa Denis Sassou Nguesso alobi oyo papa aza kwa asali afongoli biso nzela. Papa félicitations. Travail oyo bino boza ba jeune bomemango elongo na bandeko na bino ba Mama Stella oyo monaka c'est un artiste maza epe na kintele ya apesanga espace monde na kintele wana totie arkimbango toye koya papa Zoa Lorenzo malgré ce que les Angolais beaucoup comprendre botala vision botala Congo échec moment où ba pillage au biso to lekaki nango na 90 botala ndenge ko isa mboka na biso lelo oyo toza ko sepela émergence oyo ezali na Angola toza ko vie bino ba occident ba ko sabino te toza la tout ya ba kontina biso président Zoa ya mbingane longo na conseiller Mbuta Pamboki di na jardin alobi loanga nous sommes des politiciens toyebi que pouvoir et outi na kamba chose spirituelle pour la oya osala nini azoloba yango moni tokoki jamais kopesa lingomba mibale ezala na personnalité juridique moko oyo kambe koloba yango biso osala nini to sala. Vous avez vu et bima quand même la journée on était avec le serpent des rails papa Mabizi na conférence na bilongo ya Mbuta docteur Atika biso un grand savant. Après avoir nazongela la Pointe Nord, je salue aussi papa Vincent Gomez et tout ça dans l'application na bango ya mangati na europé sa rapport na papa Mokonza Boule. C'est que papa Simon qui moki ngani azana maîtrise aza posé azokende étape par étape. Ya tala ndenge to ya mama ki na Mbanza Congo. Avec bravo avec tout j'étais avec maman Sylvie. Vous comprenez? C'est que au biso to ko na ba télévision blablabla na oyazo sala des choses différentes. Tolanda ya vede to soutenir bakonza mboka na biso papa Sasso papa Zoa Lorenzo papa Fesa to baza ba président o basimbi makuku misato akongo na bango eza départ. Moi je suis derrière la République démocratique du Congo. On défend que des valeurs des juges non la loi Kilomba. On défend que des valeurs pour valeur et bon raté. Et tous à la fière ya rozala ba jeune et merci à toute la jeunesse. Il y a diaspora. Merci aussi à la jeunesse. Il y a Chopo, il y a Boyambi Bisso, et il y a Bouta, Kota, il y a Tina Est de la République. C'est la République. S'il s'agit de la République, on va le défendre. Et il y a sa patrimoine et pour sécuriser bien historique nous sommes placé papa Simon Kimbanga Lekaki. Et encore merci aussi à maman ministre Yolande Lebe, ministre Petit Art et Patrimoine, na application na mot na toke kota la maman ministre alobi na maman Sylvie alobi alors ranza ke yeka mutazali moi papa Simon Kimbanga. Ngabi excellence. Qu'est-ce que je vais faire? Pas écrivain. Nata la bimisi tala ba livre histoire de Kimbangi ya papa. Abimisi des livres pour ngana za la excellence na il a kozua hein na osenga na senya obi na opesote. Et ça parmi les livres. Dans la fierté, nayoki esengwa komona conseiller culturel conseiller Paul Lepec oazali parmi grands batteurs na Congo mobimba na Afrique mutaleke na batteur azate. Tout le monde a ba jazz et tout ça ba mbuta loko kanza to na ba kwebele ba mbuta na ko bodo obtenir ngai rigueur ceux na bossa été passé azaki parmi aussi na ba projet. To moni papa il y a tourisme nous a accueilli à lobi loanga. Tu vois, papa Simon Kimbanga a un patrimoine na biso. Moi, ndenge naza na tête à tourisme. Il faut na sala nkamba monter ya développement tourisme. To mona ki bazaki na ma tadi mayo. Mais na matadi mayo o to lo de la nini ça le corps papa comment ki wana. Et ça application. Toi tu penses est-ce que ba ministre wana ba ibi ba sala te. To mona ki maman premier ministre à séjourner na nkamba ye. Lors moi j'étais à Kisangani. To mona ki ba ike ba ministre natanga te. Ce que derrière sa divinité, papa gouvernait en ne parlons même pas aux yeux à Congo central. Le jeune culé, initiative, visionnaire, aux autres la lobby, docteur Loa, biso toza ko appuyer sa divinité. Parce que visionnaire, il y a un retour pour la Congo centrale. Et ça, initiative, tous à la Simana Bango, aux yeux na Kinshasa, papa Bumbai. Il se bat, Mouto Kokananyo sur tout, mais total la faiblesse à monter, total la mécanicien, Moutazana Ango, tout ça y est, support wana. Donc, ceux qui n'attendent pas Konzo, ils ont un sentiment parce que j'étais avec eux, Batou Nyonso wana bazali derrière sa divinité, pour nanini, pour baébike, papa Lingeli Bola, mon abisso kakate. Il y a bateau, banso, Toyamba Bango. Toya kamba grené du monde Congo to travaille na tout le monde pour l'émergence en Mboka la biso nzalé longwa na mboka entrepreneuriat mata
yango wana oyo nga ko wana nzana ngo ba so na ke mo mulai bo limbisa na osenga ba mama bo soutenir biso na mabonde ba mama boboka mabolongo bo tia biso na mabonde li passer bitumbeza makasi nous sommes des jeunes tokutana na mama ndenge na ndenge conseil na bino pe ba mama bo soutenir biso ba appui na bino ba correction na bino ça nous fait du bien et surtout na ba mama na ngai mama Diena Lutango et mes jumelles et ba onde ba aussi ba so bozo mona ke beko ya Saint-Ouen hein les autres parce que les jumelles sont là oh buka mabongo lokola papa et puis un docteur Jean-Jacques Ikombele ya mbibiso na kisangani oyo bazali parmi ba jeunes mais baza ko pousse à savoir moulai o ba travailler pena papa na biso ministre de santé bato boende ba rotala na ba grands hôpitaux ne temps ils la moderne console quoi baza ba fils né na chopo batie bango po to mona rapi ba jeune to mona na biso na tête à Congo central jeune to moni pe boye ndenge ministre biso ya santé za jeune ba jeune lokola boye pe batie bango parce que ba yekoli po te province na biso ya chopo et to mo ndenge gouverneur za jeune ba to ba jeune voilà moi moké salutations merci beaucoup merci encore na bionion ça et en passant tant le week-end maman ba chaka maman ba tchibiso na kanisi lisusu hein depuis que papa a commencé vous allez m'excuser mon thème pas c'est pour ça qu'il y a le docteur depuis papa ba dit ko ntanzamba osenga bato bolimbisi bato ya sali na image na ye moto asali azuta asali aosenga bato bolimbisa na bilobela boloba nan ba interpeller ba maman te alors ba maman mula simba ki lengomba tango ebele depuis papa so ko interpeller bato likolo ya cher na tina ya biloba loba ya réseau yo ke sabingi ba maman tango lobi wana ngai bon ngai ngana za parce que na biso na fait c'est la science. Docteur, professeur, papa Bitouvi dit qu'il y a un exemple. Il y a un exemple sur le plan politique. Il donne un exemple. Le professeur, docteur, papa Bitouvi dit qu'il y a un exemple. Pour nous, on a un papa qui s'occupe, mais on a un papa qui s'occupe au travers. On a bien un grand-père. La science, on prouve. On ne parle pas blablabla. J'aime quand tu te poses des questions, on a un argument scientifique. Alors, Biboé. Bato otangi bakombwana yozo ngo défendre nzambe papa Simo kimba onkiangani ozo finga bato yozo défendre papa Simo ozo pesa papa leçon oza ko comparer na bato tant nzambe ko loba biloko wana asengi obolimbisi te a détruire yo et puis la kisi bato ke bolanda muto ote bakimbangiste to tika kolanda ka bodio bato to tika kolanda philosophie ezana mutu même ngata tata loanga nazana eloko mote na yo lakisa une deux personnes na idéologie na nazo ngo wapi tolandaka nde oyo papa Simo Kimba Onkianga na sani nini alobi na oyo apesi ba papa tala papa Fuma Mbanza aloba nini papa Simo Kimba Onkianga atini nga na yebisa bino boye papa zako alobi boye ndenge avandi boye ngai papa zako na meli tina ngai okende kobenga ngai chance spirituelle ya Dieu ingidi tika tokokani te na ye ya za différent na biso bavandaki wana bango nyonso aza ye moko aza unique na genre na ye aza 100% homme 100% Dieu yango wana tango biso batata tozo ko fingisa tata molimo santo to tsheka na ba mama en tout cas espoir na biso pas ba mama tandenge basombi bato lelo o papa mokonzi ko amoni ba mama bi ba mama kimbangiste bako ganinga le munduki ba bato ngwane ya pêche belé lobi kuna ba mama ba osomba avion nga mona ki on déjà bolimisa ba mama na dévoiler bino Airbus amone nizoya et puis combien A380 européen c'est au Congo quand on mona tata mokonzi ko la linga bongo te mona munduki ta Air Congo, elle n'a pas 180. Merci beaucoup. En tout cas, ma maman qui merci beaucoup. Merci docteur. Ma maman en tout cas, sans bino matro. Vous avez ça la fierté à ma maman. Naki na Côte d'Ivoire ba komisi bino, Cameroun na pas komisi. Ma maman qui bangi cette année bala taka. T'as la beauté naturelle, t'as la florissante babimisaka, t'as la respect. Au coup ta maman qui bangi ça bimisa la piste. Exemple quand on a repé ça. Regarde aujourd'hui la fierté oh maman liasi kalora na Sylvia Zosala. Au sein de la relation internationale, discours minine, bravo à la team maman moule. Il y a des ministres chinois, russes partout, même dans la Maison Blanche, il y a aussi maputa maman moule. Il peut y avoir un azongi na liputa moko parce que azaki ne tola taka dépend maman o asimbi communication ya Maison Blanche na otika la kaka na symbole la liputa o. Eza fierté banani ba éduquer. Ba maman fierté on a yé pas meni maman faloni yo ngano ko lobate mena lobelo ata.
tina Merci avion beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Tolanda exemple ya Merci. bamama bayokisa Merci, en biso tout soni cas. te Merci. exemple ya mama Maman est bilobela te s'il vous plaît. Maman est tata molimo sonto. Maman est menga makibango télévision ou bako landa la biso na kata groupe. To lobela maman molo. Maman en tout cas to simba tata molimo sonto tika été. To longwa na ba distraction parce que li bon deli à moi si nzamba ko kakango ko leka. Alors yo maman tala etamboleli, tala ezaleli nini ozo loba, nini ozo sala, nini ozo senga. To ki nzambe na biso sonité. Kapwana papa tika na nka ya ko recadraka batata. En tout cas to ko senga ici la to ko tshaba on pe na mabondeli parce que exemple vezambiza kala na pi to ko tena bango zali ko ya matondo mingi.